Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV. Réflexion avec R9, Fabrice R9, Fabrice. Mobali Madeo, Balingaka, moi c'est Lolenga Ninyango, Nengosa Salanga Yeleki Makasi, Kaboulo TV, yo, Lumière Kaboulo, réflexion. Réflexion, double CD Fantomas, Mayo. Il est là, il a toujours. Barbito s'abonne, chaîne les amoko. Ça c'est dit, Maboko, t'as un s'abonner. Bon, mon yango, YouTube, aux Zavana, Moko Gaga, réflexion, trop bandé, réflexion, lumière Kamboul, Yangwana, Balai qui est ça la biso bien. Tous en ciment pour et ça la G. Bongo, toujours. Réflexion, Lumière Kambolo TV. Chaîne les amoko, vous s'abonner, vous avez décidé Lumière Kambolo TV. Bonjour, Nabiso Banso. Les Alingan de Konabino, Nabengami na Kombo ya Kambulu. Na salaka na émission na chaîne télé o Bengami Réflexion. Chaque samedi na 19h30, vous pouvez biso kuna na na batali pe balandi nyonso ya réflexion na mokili mobimba ezali ngai ndeko na bino Kambulu na esusu na mituna ndenge ezala lokola momesano motuna na ngai ezali nanu ke combien de version ya Bible tozali na yango pe version nini o ezali ya solo vrai o biso esengeli biso tolanda bolanda nga très bien na mituna na ngai. Alors mutuna na ngai na zwi yango na livre ya Matthieu 27 verset 35, Marc 15 verset 34 et 24 pardon, et lobi na biso Yesu Kristo babaka kiye na ekuruze ya Marco, babaka kiye ya Marco na ekuruze. Alors na Acte 5 verset 30 babi ke badiembika kiye na singa. Parce que version nini o biso sengeli tondima pe nini ezali ya vrai ni wa o Yesu Kristo akufaki ya ekuluze kiya kodiembika matondo bingo. Okay, I guess we can try.